Bobenga banoko na bino ba chasseur na ba misu baloni masango bonoma bango na ba poste ba chargé de mission na ba poste na biso. Boye bandenge nini bo trouver ba solution ba cop misusu. Po boko sutu kamu komsu na tongo ka boye boko ta ba bigote. Biso nde toza boto ala na problème na ba peuple rwandais te. Tozande na problème na Paul Kagame. Ozoko wa mikwape wana ya Paul Kagame. Motema mabe ya Jean-Marc Kabund. Oyo alingaki nazala te na cadre asala ba cop na ya ba carré minier consort. Relation na ngana maman Olive Lembe, eza relation ba bengi purement humanitaire. Il n'y a pas de politique là-dedans. Mais bayaki nde na idée do banduka do batoka. Dans bateau bayaki na idée batoka bakomi ba nouveau riche tara ba coûter na ndaku na 5 millions de dollars. 5 millions de dollars individu. Soika c'est bon bango ba koti. Donc muto alaki planificateur eza before. Ozo komboy akoloba makamnyo so poto botolier de achombo. Ozo komboy akoloba makamnyo so wana l'homme fort. Bino bomona biso toyaka na pouvoir ya ba homme fort. Bozela. Kabila c'est un militaire. Mais yo individu olali nanda kunona mwasi na yo bolati ba pyjama na ba robe de nuit oyebise ko koma président na coup d'état olota okozwa pas même temps même kutu ya oloba que je suis président mba moto bimi na nzela yebela vitesse à G yebela vitesse à G bana kini bana poto wapi partout bisika bozali vraiment site na bino yango yo site site malonga Congo Suisse TV moko te ekokani na yango donc mutu nyonso poto koyoka basolo kitoko okolanda basolo kitoko bemission kitoko ya bino yango yo donc mususu ezati donc boko senti bilengi nango boko découvrir masolo ebele boko mona makambo ebele donc esepelisa bino elongola bino mwa basusi banini donc site na bino yango yo boyoki yango bisous 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 Bulukutu te yena Congo Suisse TV Bulukutu ça c'est du bio et nous là ça que Congo Suisse TV c'est du bio kuna tobiaka ya ba chambre froide de thé vraie information c'est Congo Suisse TV Bulukutu et yo ka sola Congo Suisse TV tsunga Oui, bana poto, bana bipai nyon saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez été bolanda Congo Suisse TV. Yango ne peneza masolo ya malonga, ezana makambo pene ya malonga na kanti boza décider. Congo Suisse TV, Congo Suisse TV. La gangi bafwe. Yongo mbio muntu. Mbote mingi partout bozolanda biso na mokili mobimba pe bonsoir na bino bonjour na bino c'est des papiers ya mboka bozolanda biso et ça la bien ko yeba ke bozali liboso na bino toza vraiment liboso na bino rolanda toujours musala kitoko to sala rapport na bino grâce na bino pe yango wana bozong ça toujours sincère wana donc na abonnement na bino ba partage na bino pe na ba commentaire na bino pourquoi pas na ba remarque na bino ndenge zalara toujours kaka merci na ba abonné nyonso ya Congo Suisse Télévision toujours likolo toujours liboso pe merci na Kolo Nzambe o papier ça toujours pe manabo moy auto futarata le meilleur moroté donc actualité o ezo dominer na ngambo ya politique to ebi ke mokonzi ya église catholique ye wana za roya déjà za la nzela le 31 déjà janvier awa to rozala na na aéroport international ya Njil o wapi to ke ndozwaye pe ndenge ezalaka toujours kaka pe to rosola 4 ans o wapi mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi aoti kokokisa to tu na pe bilan na ye pas invité na biso o pe aza
tolo ba fils de maison dans moi nanda vraiment poto ke nango bongo pourquoi pas to solo pe masolo oyo tozoyo ka homme fort na kombo ya biselele o wapi azwami déjà na boloko ya makala oyo bandeko ebele pe bamso azoloba ke eza ingratitude contre mutu oyo accompagné qui pouvoir pendant 4 ans mais tout ça déjà invité na ngai oyo wapi nazopesa mbote déjà eza bongo gardien du temple fils Mkoko mbote na mwana mboka mbote que prince donc nazana esengo meilleur v na balandi tout ya Congo Suisse eza chaîne moko boye ebandaki kopesa nga micro depuis opposition mpo nga na bosana bachaîne oyo bazalaka na baepoke wana te donc nasepeli napesi meilleur v na batutu oyo bazolanda gardien du temple de la démocratie meilleur v na bango kwa nzambe azala apesa longévité na bonheur. Merci, je crois bomoni invité na biso. Merci na grand maître John a peso mbote na musika ndenge zala rappé. Merci na bandeko tout obasunga biso na ba conseil. Ya ngopé to zang sarate ko pesa bango pe mbote na bango na musika na moni bongo le patron Bruno Lubi Kambongo ya propre na peso mbote no yangwana. Merci aussi na maman Laetitia Ngolo, femme forte. Merci aussi na maman Élysée Mbu mbote no yangwana. Fils Mkoko mwana mboka to bandana no oyo et sali pasi ko yoka ke mokonzi mboka. Banda zu pouvoir na ye banda zu pouvoir na ye ba tenter zo sala matro ba to o mitema mabe ya motema solo ko ba ngaka toujours ba longola na pouvoir auto moni bongo ndeko before aza na prison est-ce que eza vraiment ya solo ndeko azaki na complot wana auto zo yoka ouais justice basi ba moni na bendis ya ba passeport rwandais yoza congolais na passeport rwandais c'est quoi suspect vous comprenez bamoni déjà na relation mo ya kati ya makasi na Paul Kagame donc before baza bato bayaka pembeni ya mokonzi ya mboka na idée ke bakomema un plus baza na baentré na balobbying baza baentré na baer de fonds mais bayaki nde na idée donc banduka donc batoka donc bato bayaki na idée batoka bakomi ba nouveau riche tara bakutie na ndaku na 5 millions de dollars 5 millions de dollars individu banki te mais mutu na ndaku ne ba before baza batu oyo bayaki kotia biso étouffement biso babengi ba frère donc batiaki biso là-bas biso ba frère afachi ba memeli ba biloko mo ya ba loisir mais moi encore ya otika encore ifatia surtout kika na dernière minute abi arrête alaki de connivence na bao babengi Paul Kagame pour na planification coup d'état na profiter mbamo pona yebisa na batutu o babula basala coup d'état passation de pouvoir civilisé Salamana Soda Joseph Kabila il a compris les signes du temps atikeli peuple asa et la volonté na yendenga aponaki fachi Kabila c'est un militaire mais yo individu olali na ndaku nona mwasi na yo bolati ba pyjama na ba robe de nuit oyebisi ko koma président na coup d'état okanisi Congo Burkina Faso okanisi Congo Mali oyo master salara master coup d'état na tongo coup d'état na midi coup d'état olota okozwa pas même temps même kutu ya oloba que je suis président mbamo tobimi na nzela donc tobima na nzela mbala moko toboloke yo le tozo boloke yo to poussase bana na yo po baza barasa coup d'état oncle na yo po aza conseiller na yo ya coup d'état mwasi na yo po aza alingaka comme première dame na coup d'état bokoleka na yo babengi tribunal populaire donc botika bandoto wana ya bacoup d'état na bino po ekosimba te ozo comprendre pouvoir na biso tozwa yango na o babengi sacrifice à makila. Sacrifice à makila comment? Il y a eu des martyrs nde baza o babengi ba contrôleur ya pouvoir oyo yango no moni na 4 ans oyo le secrétaire général Augustin Kabuya abengisaki biso pe apesaki mot d'ordre na ba fédération nyonso ya UDPS to sambela po tozongisela nzambe matondo c'est-à-dire tokende au lieu to sa meeting ya triomphalisme tokende ko remercier nzambe parce que yende
alokotaka na sa tomboli likolo, c'est lui qui donne les pouvoirs. Yango nde vraiment initiative wana esalamaki na Kinshasa pe na ba fédération na biso nyonso ya UDPS. Donc makambo oyo ya before baza ebele bakokangama. Nga nalobaka makambo nayebisaka bino ke président remanier cabinet na yo bato ebele baye wana po bakoma ba nouveau riche. Mokonzi ayoki ngai vomie mokonzi ayoko ata na retard mais asalela oyo lobi yompe ngito tu na fils mukoko mokonzi banda kalasaki wapi tango yo banda koloba komona ke mutu azaki ma plus proche na ye koluka kosala ye coup d'état kolongola ye po to ebite soki nanya remplacer est-ce que zaki ye muta remplacer mutu wana ou bien zaki na préparation mo resala ki déjà soki kaka c'est bon ba koti soki kaka c'est bon bango bakoti donc mutu alaki planificateur eza before ozo komboya akoloba makambo nyonso poto botolier de achombo. Ozo comprendre akoloba makambo nyonso wana l'homme fort. Bino bomona biso toyaka na pouvoir ya ba homme fort. Bozela. Yango nde omoni bato wana banda olinganga te ba conseiller wana pona bango ko nga kutunde za we na mbwa kufa vomie ku fils mukoko nda kufa. Mais tellement il na molimo atisere le père batika okokanga te. Ozo comprendre na banda ke cité de loyaka so président a benginga obi kenda na banda kende te po ba batu ba mema o ba bengi poison ya Rwanda baya na ona présidence de la République ya onde bomona ke batu ebele ba kufara kuna likoloka ya batu wana eza singama tembele eko kanga batu ebele ba donc ndenge zana ya déboulonnage. Il y a des boudounages fils mukoko mwana mboka je crois que bato ebele bazolanda biso bazo comprendre ndenge tozo ke malembe merci na réalisateur na biso béni vraiment de totambola rana toujours fils mukoko soki totali bien bato ebele o balinga kosala mokonzi mboka mabe bazaka mingi mususu mona ke azalaka série mobe na Rwanda abalaka ndeko mobe rwandaise azaka na mwasi ne ya ndako ya Rwanda est-ce que tokoloba ke lelo Rwanda vraiment azomona biso bête sauvage ne pas abattre biso abattre République démocratique du Congo matina suka na ko utiliser bana mboka peut-être ba o babala bandeko ba rwandaise bon ko bala rwandaise eza nango lisumu te quoi eza lisumu te mais Paul Kagame a planifiaka apona voa banzele ya bien ya Rwanda alarga bango tellement biso pe ba congolais to lela banzele to kweya o babengi makale kale. Ozo comprendre au moment toi na banzele na biso ba femme forte ozo comprendre eza ba mambu ko bala rwandaise ezanga ko ke na ba propose xénophobe wana te biso nde toza boto ala na problème na ba peuple rwandais te tozande na problème na Paul Kagame ozo comprendre mikwape wana ya Paul Kagame yende tozana e problème ozo comprendre ba rwandais baza ba frère na biso o bango mo kuna u bazalaka na liberté te ozo comprendre bazo souffrir na landi femme mo na ba chaînes étrangères azala kati incertitude tala mutazo linga ke na bele so bandi da ko doda ba opposant ko tout opposant donc kuna zala so ba comme na bele so il faut ba tout opposant moko boya kufa ozo comprendre donc mutu moko boazo boma musicien o aloba congolais na rwandais toza bandeko Kizito abomaye c'est un assassin o ndezana akosuka mabe parce que pouvoir o ya makila ya ba innocent evangile kaka akosuka mabe. Akosuka mabe fils mukoko mwana mboka je crois que Bolanda yo bazo comprendre vraiment ba réponse nous a très sage. Est-ce que akosuka ne mabe toloba ke na arrivé ya mokonzi église catholique eza faisait pe toloba fin ya Paul Kagame te parce que mokonzi catholique ba te belé bazo zila e pona kimia ya mboka. Papa Zoya nazo profiter na occasion oyo pona koyebisa peuple congolais to sunga o babengi gouverneur de la ville Gentini Ngobila o bazo buka banda kwa batu mtatongi 4 niveaux ya ko ici yango. Omoni bino na ebite so bolingaka basala to basala te otongi 4 niveaux na place o bapekisa po mukolo kweya ekomake batu bakufi na pouvoir afati ba constitution anarchique il faut balongola yango nyonso ozo comprendre OK landa muto atekelaki autorisation de bâtir le problème ezali que
azosala assainir poto yamba tozala peuple mo discipliné papa koyana 80 chaînes étrangères eza occasion oyo tofaire attendre sous voie na biso ke bazoboma biso mpo na barichesse na biso ya lithium na coltan lelo baorphelin baza ebele lelo babengi baveve baza ebele ozokomona yango nde fo tozala discipliné eza occasion mo boye akende mpe na exemple ya bien yango nde omoni bazobongisa mboka meme yo so na bino ayepa na bino oyambanga te okotya mwa parfum oyambanga na ndenge mo ya bien nga mpe ndenge oyepa na nga na préparele o plateau ti yango nde eza makambo ndenge esengeli papa azoya tozala wana tosambela na nzambe mpe eza occasion bakosechange na chef de l'état na bato ya société civile ya bagoma mpo ayeba ndeni ya kokota mpe likambo na biso. C'est la diplomatie. C'est la diplomatie. Est-ce que tu as après tes termes après l'indépendance égale avant l'indépendance comme on a mokonzi l'église catholique pape tant roya na mboka na biso après ko kende na eto comme lela kaka makambo ye ezalaki avant ye aya. Non, papa zao babengi artère ya munene alobela ba Ukraine alobela o babengi ba peuple martyrisé ya ba Amérique latine et consort. Aza avocat ba peuple, vous comprenez? Vatican c'est tout un état où ils ont une influence dans le monde, vous comprenez? Azoya ezola kisake diplomatie à mokonzi mboka pe réussir, vous comprenez? Andimi aya malgré situation tozanango aya ko consoler peuple congolais. Donc et qu'après l'indépendance non. Il y aura quelque chose sur le plan diplomatique au Salama par rapport na voix na biso parce que Kagame a montaki na bao babengi ba lobbying basi oyo Kagana atinda ba même États-Unis ba kanga bao babengi ba sénateur américain ozo comprendre siko eza o babengi déverrouillage du président zo salae à un certain moment a otikaka yemoko. Merci Naba abonné na biso nyonso ya Congo Suisse tozo kende toujours malembe na émission na biso fils Mukoko 4 ans allemand d'Afrique au président a prometara biso to yebité bino ba tu ya UDPS soit ba membre ya UDPS na ba congolais mususu o izapé biso est-ce que tozo vivre déjà allemand d'Afrique on a 4 ans au chef de l'état au Tchoko le 24 janvier na 4 ans au Tokokisi. Et bilan globalement d'Afrique, c'est une promesse à président de la République. Une promesse, ils allaient au Moutoualaki. Vous comprenez? Tous les Nasuka Makambu, Nde Togoloba, et Kokite, mais le plan bilan, Nganazo le bilan, Potokoti Nango, bilan nabiso est positif. Est-ce qu'il y a une année où une année pour qu'il y ait une élection? Tous les Kaka, fils Mukoko. Dans le bilan nabiso est positif. Kozela eza na habité soyi kozela su nini budget alaki na 3 milliards oyo ya kutu budget et mati et komi 15 milliards to memi oyo babengi gratuité de l'enseignement ban ebele koyebata I na A et alaki impossible pour na ba parents na bango gratuité ezala na constitution etikalaka test lelo to commission ngo pratique tozana o tozolinga toze ba makambo ezala te neti ya bao babengi santé universelle tozongisi Congo na diplomatie na niveau ya monde embargo et longwe ozo comprendre parce qu'on ne pouvait pas gagner la guerre sous embargo makambo ya bilan j'ai ya koyoka na bao babengi betandoike ndenge mama mokonzi oya lekaki madame Olive Lembe, première dame honoraire, a outai kolobake bilan négatif. A fundi bino pas musée Laurent Désiré Kabila. Waneza o babengi acte politique o ezo engagé kaye. Ezo engagé kaye, nous sommes dans la démocratie. Bilan o ya moneza négatif, eza jugement na o ya sali. Tozana rusité o ya la kaka oui. Tozana démocratie. Quelqu'un peut voir c'est jaune, mais l'aime sous ses anangos noirs. Le problème est que biso pour na biso bilan est positif.
oyo madame Olive alobi ke bilan eza négatif ezo engagé toza na monopartisme te oyo voix ife ezalaka l'unique biso sikoyo tolobi boye. C'est dans le résultat des urnes que le peuple, que l'opinion nationale et internationale va confirmer si le bilan était négatif ou positif. C'est-à-dire que le négatif, positif, négatif, vous comprenez? Ça ne sert à rien. Ce qui bilan a fati. Ce qui peut reconduire fati, c'est que le bilan est là qui est largement positif. Mais ce qui peuple a sanctionné Fati, a beaucoup reconduit, c'est que le bilan est négatif. Ça, c'est sa réponse avec beaucoup plus de sagesse. Fils Mkoko, gratuité d'enseignement, félicitations à Tata Mokondiambo, Félix Antoine Tshisekedi, pour Israël qui est là, Ndoto et comment il est comme réalité. Est-ce qu'il y a un des carabans Mboka vraiment barozong ça sur Mokondiambo na pouvoir sous na second mandat ou azosenga bana Mboka na eba voter, soit à kosenga le rôle la propagande dans les bandits. Parce que sur totali côté à dollar côté zo kende ka se ko kende totali ba mapa o ya ba 300 francs qui yo mo simbiango o et pourtant on est au Kabila Zalaki, c'est le travail du gouvernement et du ministre de l'économie. Ngana kende exil na Brazzaville, na mona un jour parce que na betera que na banda ote kama pati pour na survivre na Brazzaville pendant exil na époque Kamuse. Ngana mona un jour na boulangerie au to banda ko zo na Rima Koko na avenue de la Paix ko zo mapa poto teka. Bakiti sa grammage mais batu ya service économique baya bazwa lipamo ba pesa bazwi misatu ba peser ba moni keza na grammage au l'état a tiete ba bimisa ba kesi ya ba mapa ba tia yango essence. Ozo comprendre responsabilité maramisu na mboko yo ce n'est pas qu'un président de la République. Il y a beaucoup des irresponsables au bazwa ba poste basala misana na bangote. Par rapport na ozolo bananga ke olobi nini par rapport à Mokondiambo azosenga population à moment élection va voter. Mandela loba ke la plus grande chose qu'un homme politique peut donner à son peuple c'est l'éducation. Waneza Nelson Mandela. Vous comprenez? Il n'y a pas plus grande chose qu'un homme politique peut faire pour son peuple que de lui donner l'éducation. Ce n'est pas du pain. Vous comprenez? L'éducation sans non, c'est dans l'éducation. L'éducation, c'est matière que tu vas produire. Un imbécile ne va pas produire. Vous comprenez? Tout le concept. Le peuple d'abord est échoué. Les gens croyaient que le peuple d'abord est bengi bâton de Moïse, baguette magique. Pas Fatagobeta, le peuple d'abord va se continuer à banda kunyosa congolais. Non. Tout maman va Fils Mkoka à la garabisotile. Le peuple d'abord c'est tout un processus. Et sa gouvernance, oyo eza ya koyeba kobanga bien à l'État. Koyeba koboya ko confondre salaire na yo na babengi fond ya fonctionnement ya institution à l'État. C'est pour cela que IGF Gilles Alingue tazo kanga batwa. Vous comprenez? Yango de sikoyo tozo le peuple d'abord eza baguette magique te. Nous devons travailler. Nous devons travailler. Toyaki tokuti système moroboye oyoka mutu moroboye azwane bambongo ya batumo bakufa. Tokuta yango awa na Congo. Tokuti tissé économique ekufa, kulungongo ekufa, tokuti kilomoto ekufa, miba ekufa, ba poumon économique. Ba bomi jekamini ba créer ba société mike na ba chinois. Ba contrat chinois mo bo salamara na bandenge mo ya bien ti. Rapport na biso pe kufa. Tokuta ba biloko ebele, on est en train de rétablir makambo wana nyonso. Donc et en plus pouvoir au début il y a pouvoir ya coalition. To alaki na ba bengi parcelle de pouvoir limité. Vous comprenez? Par rapport à la coalition, il y a une union sacrée, quelques bandes pour la conviction politique, il y a tout ça dans la chasse à l'homme, ministre Chéribin, Okende, Christian Mwando, Bazalaki Nabiso, mais
c'est la démocratie bamoni ke na Congo pe toza na critique ke batu ba koki pe ko démissionnaka. Donc c'est ça, le peuple d'abord un jour le peuple verra Allemagne au Mokonzambo kalobaki wana. Merci fils Mkoko mwana mboka toujours qui vraiment malem vers aussi sa émission na biso mais fils Mkoko lelo 4 ans au jour pour jour bon lelo te mais to lo baka 4 ans déjà oyo ozalaki osusu kotia makolo na parti na binote IDPS mais lelo ozongi na appel ya Mokonzi mboka oyo abaki asengi mokonzi mino IDPS secrétaire général na bino asangisa bino nyonso to munaki kutu azoyebisa ndeko Jekobeya oyo aza chef na yo faut ko respectaka ye to munaki pe mwana mboka secrétaire général na bino ndenge donc ayokaki lokumu kopesa ye valeur bongo epa mokonzi a parti na bino lelo yozongi o nini okuti kuna omonike faut olongola yango parce que soit bolongola ensemble pourtant bino bozalaki makambo na ezalaki te neti ya bamabe. Le problème est d'abord na remercier Mokonzamboka na ndenge akanisi ke kimi ekota na kati ya parti ngai kokota na nga na UDPS pendant 4 ans ezalaki suite na oba bengi motema mabe ya Jean-Marc Kabund oyo alingaki nazala te na cadre asala ba cop na ya ba carré minier consort ozo ko ndeko chai mal à l'aise na linga ko linga ba biloko ba salité wana te Mokonzamboka alobai ke Augustin Kabuya yende makambu yende secrétaire général nga tant que soldat na oyoka kaka o Mokonzamboka lobi na salaki pa j'ai à demander na secrétaire général Augustin Kabuya na monae ayambaki nga na komona ye ndenga mona nga au sentir que mutema ezali ya ofungwama au sentir yo moko sentir ka ndeko manquer donc tobandaki ko se manquer quoi toza ba compagnon et puis si que yango nde bomona présence na matinée politique pe bomona présence na culte d'action de grâce au to sala ya 4 ans pouvoir yango nde nazo profiter pona yebisa na batuke l'air nazalaki te bino bozalaki koya nanga ebangisa nango batute ebangisa batute na sens nini on va travailler un esprit d'équipe ozo comprendre muna mutame ma savoir faire nae pe nazo yebisa na batuke bakende na bango te na kobanga moko boye non fils Mkoko et de l'UDPS relation nanga na maman Olive Lembe eza relation babengi purement humanitaire il n'y a pas de politique là-dedans c'est-à-dire maman Olive Lemba lobaki akosunganga tina kotelema yaza mutu ya ba projet inachevé te ozo comprendre aza mutu ya makambu akenda nango tina suka donc ngai nakozala pe un grand na été parce que même Nzambe akozala pour ngate donc je suis de l'IDPS mais makambu ya diversité na biso oyo ezali ke bato FCC na ngambu wana biso pe na bande na biso wana continuer nango parce que wana eza jeu politique donc maman Olive c'est une maman de la République oyo a marqué bato na leçon à sali otomona ke alobi makambu ke bileza négatif nga alobi eza positif ozo comprendre c'est que côté politique ya koza na point de vue na nga koza c'est ça la démocratie. Donc, tout baza bango tranquille, nazo continuer aux prises en charge par Maman Olive, kozonga nanga na limité, ezake pour travailler afin que nous conservons le pouvoir jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ ndenge tolobaka. Merci fils Mkoko mais avant dernière question lelo Mokonzamboka asangisaki bino ba IDPS nyonso asola na bino tant que autorité morale na bino malgré tout azana fonction ya république mobimba mais apena bandeko ya kamu susu balobi ye aza mokonzi ya mboka ndenge nini kaka robenda kaka IDPS abwakisi ba misusu bango bazozela tour na bango est-ce que ça pour yango ou bien comment bato akaneti banana loka bato ya FCC bato musubi ba lamuka babi mokonzi mboka aza mokonzi ya république mobimba tanga bengi bino abengi IDPS faut abenga bango pe ayoka bango pe moi ba enveloppe ebimaka wana bango pe bazwa yango est-ce que l'air abengaki biso nga sina zo enveloppe yo l'air oya oyokinga sola mbongo ata transport au peso po kende zate problème ezaki na minute
ayebisi biso nde mokonzi eza Kabuya. Na masuwa capitaine alaka moko na église catholique bapapa balami bale. Eza mwana bute. Toyoki sikoyo biso nde toza wana neti nga nazomema ABT nanga mobimba tozalo babengi bureau d'études mpona kosoutenir CG Kabuya. Ozo comprendre? Mpona zomitia to CG tio déjà. Naza nanu secrétaire national au le père Atika. Ozo comprendre? Je suis secrétaire national au Kabuya etufaki à Kokate. Ozo comprendre? Parce que au moins il y a des personnes à prince. Kuneza ripe retour interdit au parti bati bala babima po bakota lupango wana même oyebise 1 million de dollars ezakuna akota te. Basami badi bangande baza so bakomi na 10e rang balekaka na vitesse osakana te. Soko moni fils mukoko azongi limité, c'est-à-dire la nature humaine, ils ont reconnaître que ces garçons a réalité. On ne peut pas les mettre de manière injuste de côté. Vous comprenez? Yango nde nazongi pour soutenir le CG Augustin Kabuya. Donc elo nazoloba lisusu po tokomi de koke na suka ezake na matinée politique, dernière matinée politique, CG Kabuya lobby que ba mandataire a pesi bango avertissement. Avertissement à lobby na bango que depuis ba comment ba mandataire ya ba famille na bango te ya IDPS nanu baya ko senga e ba liste ya ba combattant te po ba placer ba combattant na misala. Yango nde CG Kabuya leka lobby ya za mokonzi. Ngape fils muko lokola na zongi na kati o babengi masolo. Nazo yebisa ba mandataire. Ba nomaka bino 10% ya parti bo pesa raté. Nazo band po fatia za mokonzi na biso atindaka 10% ya salaire na ye na compte o babengi ndenge mibe kwa parti ça. Eza na ba ministre. C'est-à-dire ndenge na ye wana bobenga banoko na bino ba chasseur na ba misu baloni masango bonoma bango na ba poste ba chargé de mission na ba poste na biso. Boye bandenge nini bo trouver ba on solution ba cop misusu. Po boko sutu kamu komsu na tongo ka boye boko ta ba bigote. Ozo comprendre? Na lobby na bango bongo parce que Kabuya lera zoloba seja lobby batu banya ba bisa loba te. Alobi te bo chika ngande ba ko tumbela ba pinao. Ngande ba fils miko ba banda ko take. Yango nde toyebisa bino bato bo komisa bureau oyo ya biso bo komisa oyo ya biso to benga mino soit tetin bozonga bato. Po jour mususu bogo yaka boye tokobeta bino te tokosala bino violence te toyebisi bino ka lelo yo osala te ke sala na musala société papa na tikela bino. Merci fils Mukoko, tokomi vraiment parce que na souka na baiki avant dernière question mais dernière question ezaka fils Mukoko lelo tomoni ba gouverneur soit ba bourgmestre ba chami déjà be bonga na bango be changer salami déjà na ba o bazala ki ya sika ba koti tata mokonzi wa mboka yimta chaki mokolo to wana pona ba bourgmestre na biso ba sala musala. Est-ce que fils Mukoko différence aux ala vraiment comme on a choix oya tata mokonzi sali soit oyo ba cadre pa IDPS batinzi batuna bango ko bongisa ba oza bongo ba commune biso par rapport ya ba o bazala ki donc on ezaka dernière question na ngai. Ouais ba bourgmestre ba nommé bango ba au travailler sur ba bengi tempo ya Gentini Ngobila. Bourgmestre banda ko misala salate na bijenini. Mais le kola baye d'abord il a contacté ça au babengi volonté politique. Balaksa ki ba outil de pes. Vous comprenez? Balaksa ki ba outil de pes. Biso peut tous observer bang. Vous comprenez? Tous observer bang pour kalater caméra et bando tambola kake pa ba bourgmestre na biso ya IDPS. Vous comprenez? Pour fils mko ndenga zana kalater a bando tambola caméra kake pa ba bourgmestre na biso ya UDPS. Ba travailler de combien d'accord na Gentini Ngobila na Jekoko Mulumba. Donc na tina ete ba redorer image ya Villa Kinshasa. Bala mboka bako retenir na passage na Congo Suisse Télévision. Passage na nga na Congo Suisse Télévision eza pona oyebisa batu ke singa famille benda na mekata na te
fils Mukoko azao babengi un tisekediste à l'IDPS je suis comme un poisson dans l'eau kalate bomona ba réunion na biso ya ABT et ozonga na limité ya kalate pe bomona na umata na podium nanga na osepelisa ba kombataka ndenge na mesa ko sepelisa bango numéro na ngai ezali o babengi plus 243 85 084 65 55 plus 243 85 084 65 55 wana bozwanga moko dans bozala na bino tranquille il n'y a pas au babengi d'incompatibilité entre relation na maman Olive na carrière politique. C'était mingi ozobanga mama bwakisa yo. Non, le problème est nanya bwakisa. Maman Olive abwakisa yo ozobeta c'était sur combo maman Olive mingi qui relation na yo na ma politique ezo concerner ma santé. Et patient favori. Patient catégorie favori oyo azalaka na chambre soki aza hospitalisé chambre Alix babwakisa. Merci fils Mukoko Mwanamboka. Merci de comme l'absolu la souka wana ezaki bongo gardien du temple fils Mukoko owa paza mokambi ya armée de bâtisseurs tisekediste owa pipe qui n'ira bien ezongi suko na kati vraiment ya IDPS tozala on a toujours pour nous accompagner parce que tozala toujours na merci na grand maître John, merci na maman Laetitia Ngolo femme forte, merci na maman Élisée Mbou, merci aussi na le patron Bruno Lubika mbongo ya propre owa paza na musika na États-Unis d'Amérique au pe makaka ensemble na bana relater ozonga na mboka ya bakoko na ye pona servir pe mboka na ye et ozala toujours esengo ya komona osu na mboka na ye donc tokutani mbala esima soki Yesu Christ azongi te kolo mokili tokutana mbala esima merci aussi na Beni bye Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.